Parce que maman chaque fois qu'il a avant ming on a besoin parce que l'inspiration est si là qui est nanté. Donc maladie mo boy car ezue et memi. Donc il faut to battre la artiste na biso auto mona ke lo makasi za na okati na bango. Asa kotili balasika olingi ko sandela te. Babo kilo baseme ko lingi ko kabate. Lelo tangu basweli yombando koti na chambre. Enkolo Yesu yaka, enkolo Yesu yaka. Akoyote, banana banana yo. Antu, Afrika. Mwasa muluba lokola bebe nye, nye. Moswahili lokola bebe nye. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Dans les soucis d'encourager, d'accompagner et d'applaudir nos jeunes talents et dire son métier, l'agence Beledou Monde Production, en partenariat avec les nouveaux papes de la religion Kitendi, Rive Nkono, le roi de Kimakuta, Yabiso Podcast, du boss Roni Malundama, Fondation Toto Modero Solutions et le docteur Dani Kaninda du clinique médicale Joyce, le réparateur de la peau, organise ce vendredi 25 août 2023 sa première édition. Au programme, remise de brevet, sortie officielle de l'artiste musicien Zalapanda et son groupe Afro-Mondial et plusieurs autres surprises. Retrouvons-nous au croisement des avenues Poids Lourd et 14e rue Limité Industrielle dans la salle de fête chez Bijan. Droit d'entrée, 5 000 francs congolais à Bamba. Bienvenue à tous. Abonnés de Yabiso Podcast. C'est bien moi votre humble présentatrice Cynthia Touizana, autrement appelée Rose Lafleur, la femme de caractère agréable. Le autre ami bongo na commune Yabondal, mais tous ali bongo devant maison communale Yabondal, sous besoin mona bien simaranga. Tous ali devant maison communale Yabondal, bipa iwa pite ko kanisa, icône mon nene, ya théâtre na biso, o ya Congo, maman Chako. Oya tika kibiso donc lelo ils deuxième année na mabele raison pour laquelle to sangani à la maison communale ba artiste comédien longo na biso pe ba journaliste ya biso podcast to ya pona kokabola mawa pona to kanisa maman chaque fois tika kibiso to me un peu ko banza na ba œuvre na ye parce que baloba que l'artiste ne meurt jamais. Alors bisope loko là ba journaliste ya biso podcast to kita ki sur le terrain pour na ko interview na ba artiste comédien nyonso o ba sala kabino ba bien wana à la de Maman Chako. Alors très chers abonnés de Yabiso Podcast, nous allons brancher donc dans peu de temps là donc découvrir artistes Nabiso talentueux ainsi que artistes Nabiso talentueuses. Auto CP la Kanabango Kalamingi te ko interroger bango pour que tu bapi avina bango par rapport à journée à l'élo. À suivre. Yabiso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika to wuti nini te to moni na nyonso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disi to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai iwa ya sondi ma pepo mana zwa Kombona ngai Ndieme Liswa Congo ma pouvoir. Artiste ma pouvoir. Alors artiste na monyo awa na ebité présence na yo awa utilité na vraiment zani. Bon présence na ngai awa ezali vraiment toujours célébrer mémoire ya notre icône Machako. Oya utako tika biso ça fait 2 ans na elelo nde yango tosangani sopo na kokanisa ye. Mémoire de Machako, ça fait déjà 10 ans de pratique Abisso. Alors artiste peut pas faire belé. Ils ont comme Machako hein. Mais na kamu ya artiste aussi bo sala loko aboité mais bo sala ka na toka Machako. Okoyi bisa raison pourquoi bo sala. Bon, robi ya solo artiste ba ko faire belé. Ce qui a esala mpona Mama Chako eza lokola nano ibandele. Donc to bandi no moko. Loka to fonga nzela pona Mama Chako
lobi mpe tokoya mpona songolo lobi kuna mpe tokoya mpona pakala donc malemba tokosangisa nyonso mbala moko te. Merci beaucoup mon artiste. Balandiache na biso baotala yo. En plus inga moko pe naza curieuse yoyeba. En tout cas na organiser makambo minene po. Bon, muta organiser makambo oyo ezali mama na biso Niclette Chilelo aza journaliste ya coup de théâtre. Donc yende muta azwi penza likanisi oyo ya kosangisa biso ba comédien mpona to kanisa susu mama na biso Shako na ba œuvre ya salaki na mboka oyo ezalaki vraiment ya makasi. Donc tokolekisa ndenge wana te yango azwaki likanisi to kanisa mokolo lelo. Sikokotala ke une journaliste asa ni actrice comédienne asa journaliste a sepili a organisé eloko mpona baartiste nayebi te bacontentement na ezani. En tout cas ça le biso bien ça ngate mais ça le biso ba comédien bien makasi. Tout le monde a soulevé vraiment que bino ba journaliste vous allez vraiment payer vous allez biso pe to ko likanisi wana biso to ko za nangote bino pe vous wana aider en tout cas ba journaliste ni au Congo te féliciter bino surtout maman Niclette Chilelo. Merci beaucoup mon artiste ma pouvoir. Alors très chers abonnés de Yabiso Podcast, to continuer à la pencher, to les cas d'interview na biso pour na koyeba ba via ba comédien na biso par rapport à événement munene. Oui, Salami Bongo et pas ya journaliste Niclette Chilelo. Alors kotala mama Shako atika ke groupe depuis kufa déjà ti le 200. Na yebiti ba soutien pena tout ba sponsor à ma casse na groupe bazali toté. Na bazate. Jusqu'à présent bazate. Alors moi nabiso moi question moi comme qui pour na tuna yo kotala koza moi na mama Shako a bimis na théâtre c'est ça non? Alors na yebite mukolo ka ki sangu ya liwa mama Shako et ça la ki ondengeni. Na yebite sona lubani. Donc si le namona kwa ndambu na ngekenda. On a tika on tire ndambo to na kisa mama. Ndo zana babenga mama no akufi osandeni. To salon deni. Très chers abonnés de Yabiso Podcast, de comprendre émotion. Alors moi question sur Canada nango pona tunayo na ebité moi qui est pour na journal elo ainsi que pour na chaîne Yabiso Podcast ou elandi bien événement. Nabino Yabiso Podcast. Yabiso Podcast. OK. En tout cas, il y a vraiment exacté. Merci Nandenge boyo ko assister biso na likambo oyo. Comme biso lelo toza ko kanisa mama biso lisusu oyo tonzima kiteke jour ko kosama boy mais et comme biso donc merci vraiment et puis nous bisa abonner na bino ba s'abonner vraiment massivement na chaîne donc vous appéter rester branchés. Merci beaucoup l'actrice pour la gentillesse d'ailleurs. Alors très chers abonnés de Yabiso Podcast, toujours continuer. Mingi na lemba ça mingi na lemba et puis bamsusu nani tambo kakota mushapata à l'époque on a bayebaki donc banda wana la petite Jackie a marqué na film pièce moko boye boulozi matsara ye makasi ti parcours na ye osala que la temps moyo akufi ba panzani ba ko sangana na groupe mususu basangani lisusu ti finalement période montant abanosa na sans souci zao simba bien te ayeko intégrer a toyeko yambaye na ye to monter ba pièce belé surtout ya ba série à rayon plus rayon moins kutu ba comme zao benge susu merenge wana eza oyonga na pesa kai voilà donc Shako azali exemple moko ya musala exemple moko ya abnégation ya humilité et puis ya respect parce que Shako na ebité sur azona ba problème na batu et puis na yo itali musala Shako azalaki exemple ce que bano bazo ya sika ba koko zona esprit ya kosala musala lokola ba mama Shako je pense que musala ils ont valeur ou ils ont perdre sikoyo parce que bango bazo sala musala en fait makamambo okuta la sima musala nan d'abord parce que musala mtezo valoriser or sikoyo to koma omona nzoto zo valoriser plus que musala omoni donc moi inversion de valeur wana batwa ba machako il fallait bazala pour ba pesa ngona bana mais lokola bango bazate
biso toyebi bango tokobana photo to profiter na ba occasion ya boy po to sabana ke ye azalaka boy azako sala boy so lelo kombo mataki na buzoba te kombo na mataki na musala azako sala ça dit ce que mutulwa machako bengi na musala c'est que ça sûr que musala ozanango bien po argent le befort au sala te po na abimisango. C'est-à-dire, il y a des proposé, ceux qui ont une mise en scène, il y a des proposé bilo pour un spectacle ne les a bien. Même sur PC pour habiter. C'est ce que nous avons sur la salle yango boy. To 5-6 masques en exception balai, mon salle est bosso. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, on voit plutôt expression extérieure que expression intérieure ou que ça là que muto sala. Donc pendant nga nandima ki activité wana nalba ki en tout cas, c'est une première. Que bofsali soirée pour rendre hommage à l'artiste Mnene Boye à Kofi Po Batumingi Bazoti Kala na oublié il y a lui qui était un exemple. Il y a aussi Batlokola Dudunga Fura azala qui exemple ça là Batlokola Kwedi Lelo. C'est des gens que oyo ba pesa ki bato mususu baye elengi ya osala musalango mais lelo pe ba mususu bazo salango ndenge bango bazo salango te. C'est là qu'il faut soirée à Boye Zalaka pour te yebisaka bato ndenge nini bazalaki pourquoi bazalaki comment ki wana ndenge nini pour musu bazali a bayebite quoi bandaka ndenge nini et tout ça mama chaka bandaki na théâtre classique hein azalaki à l'époque batunyo swana ba vieux nyo swakalana ba vieux kashala mwana ntambo ba benga papa chef ba mususu bazalaki ba mukalenge kasongo azali grand-père raconte biso azali banamike azalaki ko sala émission na RTNC les gens bazalaki na théâtre de 12 les gens qui le groupe ya makasi les gens na mboka ba groupe les gens ba itaf ba mwangazo wana ba yako bimape ba malaika ba nini tout ça voilà. Donc ce que je peux dire c'est ça, Chako c'était un exemple du travail, Chako c'était un exemple d'abnégation, de volonté hein, et aussi d'humilité et surtout de grandeur aussi parce que bien qu'Azala qui n'a combiné mais elle acceptait tout le monde, elle était sur Bengissi na likamna où il y a tant voilà moi respect wana nde tozo mona ngope lelote que ceux qui banana biso va s'inspirer na batoka ba machako je crois que le métier va avoir de la valeur. En tout cas koyoka yondengo lobi pe histoire auto scientifiquement il a boire à manger surtout pour na monde ba comédien connaissance ba comédien tout ce plateau zota prochainement au promettre batuki no fungula so porte au bec so pena histoire ba comédien théâtre zokende pour to soit quand même quelque chose mais ba comédien oyo bazali lelo bana bazwa moi maté surtout naza disposé pour dans le bango na ba bazala tout autour nanga nazo attend ko yebisa bango parce que exemple belé zali omoni pe musala ngo batu bazoya po bazolanda batu na moni mutazo sala na TV na landier mais luka moyo approcher pour mutango yeba asala ki ndenge ni pa koma wana yango moni baloko batu bayebite ke musala ngo fo sala maboye yango komoyo ko ba kisi ezalaki o ba sali boye o ba tchelie poison tout ça au contraire ceux qui batu peut-être baza belé ceux qui na neza niveau est belé surtout landi que ah ya zo sala bien ngala zo sala bien bisonyo so boye toza fierté ya musala tozo sala. Et ça, c'est ce qu'il faut incliquer dans le bazar national pour me saluer sa valeur. Merci beaucoup. Merci aussi. Je pense que nous avons un musicien. Or, comme on a un comédien, musicien Sani. Et puis, quel genre de musicien? Il s'agit de Rino Mvumbi, icône de la musique. Rino Mvumbi, c'est un peu de en tout cas, bonjour. Bonjour, bonjour. Rino Mvumbi, vous allez ancien dans la musique. Au la fierté de la musique congolaise. Comme on a yo, on a vu que ça la poto. Na kamundi na monyo akutu na okiku de sengo. En tout cas boni quand même voyage na yo combien de temps déjà bando na Kinshasa. Bon na ça déjà semaine moko banda na yaki. Donc na pesi bino surtout mbote vraiment na lingi bino mingi. Vraiment. De l'autre moni ils allaient deuxième 2 ans plutôt il y a disparition à Mama Chako. Neketi lelo a sepela qui a honoré Mama Chako na événement o. Des soirs vivantes. O est-ce que tu as quoi Mama Chako to ko fréquenter to ko mona pour tout le monde présence no. Des soirs vivants na yebaki Mama Chako parce que ngape nazali mona bandal na kola pe na bandal na vungununu.
Donc naza mwana bandal ti ba wenge zo bandana donc biso surtout on était ici parce que tous la même génération. Mama Shako na yebana ki na bango mingi parce que ezaki na mama moko pe oyo azalaka wa mama Bokenge oyo amemaki ngai na la voix d'Isaïr à l'époque. Oui. Donc na émission ya Kakusa Kamulondo na kansaba oyo baebi ba sirona baebi. Donc nde muta lansanga vraiment na makambo donc tolaki kokuta na mingi na mama Shako na ba nzela oyo. Vraiment journée ya lelo deuxième édition. Ezali kolobami reconnaissance oyo ndenge mama Niclette lelo a organisé yango ezali kaka reconnaissance parce que na yemba nzembo reconnaissant soyons reconnaissants, c'est-à-dire que ce communiqué des ndeko na biso akenda ndeko lelo asali eloko aboye ezali ete yena biso tozo reconnaître oyo mama Shako oyo asalaki balobaka ete artiste akufaka te parce que misala na ye elandaka ye kaka kino lelo tango biso landaka ye kaka on dira azali nano nzoka nde akenda deja na ngambo mosusu. René Mvumbi tango ozomona monde ya artiste comédien surtout ndenge bozalaka na bato bozali na Kongo awa na ndenge bozali banda bozomona monde ya théâtre ça évolue ou peut-être etelami ou ekiti musala na bango monde ezali konani évoluer parce que boyebi yango ete ebandi lelo te makambo oyo biso na ba mama Shako tozali parmi ba bâtisseurs en fait na yepe parce que tozali kaka biso nyonso bato ya culture et art donc ministre na biso azali kaka moko donc culture na biso et évoluer malheureusement bato yo bazali lokola bâtisseur bajuisaki te ndenge oya sika bazo jure lelo. Siko lelo so ngo kanisa mama Shako ninga azali ko vivre ndado samusa na ye o kanisa mama Shako na nini na kanisa mama Shako na humilité na ye d'abord c'était une belle créature. C'était une belle créature. Azala qui na en tout cas merci beaucoup je n'en vombi. Non pensez à peine à mon arrivé à Mama Kalunga. Vraiment Mama Kalunga outi fraîchement la mikili à poto. Mama Kalunga bonjour. Bonjour Mira. Et puis que Mama Kalunga bobilo wo moni anga ité. Bo moni ka Mashako elle est vraiment très chic a changé à Mashako. Ozwaki Mama Shako tanga zaki na bomoyi. Lelo Mashako akei 2 ans déjà. Et le bilan on après. Après la mambebele mikoleleki na bande ko kanisanga na bi est-ce que biso pe na théâtre tokoza na koko moko boete balo bapena koko moko boye o ezaki mutu azana posa ya ko tuna makambo ki ya luki ya tuni makambo théâtre pourquoi bato ba okufaka avant donc mutu okufa ne mo mona te ke mutu mo ya théâtre ça déjà 100 ans à quoi déjà siècle azate bato so ba okufaka avant siècle donc les comment faut otala ngo malamu et puis surtout na miso bonzambe ko ebisaka nzamba batela biso parce que mama Shako akenda avant ming bato balaki na besoin parce que ba inspiration esila ki enante donc maladie mo boyeka ezue ememi donc il faut to batela ba artiste na biso oto mona ke eloko makasi zana okati na bango lelo mama Shako ndenga tika biso tango ozomona est-ce que mama Shako moko boye na théâtre pe azali azala makambo ko na mama Shako oui ata so abotami te to a communauté a rokoma mais kozala mama Shako oyo akufa mama Shako akufa ouais makalunga la mona otika yo sina pempembe ngape sina pempe la sike ko petwama bon monde va daka pa kalunga tu as pris du poids daka pa ouais aussi te ya solo vraiment ata ba fan ba mona ceux qui ba baki ba caméra ta la ba tongi awa vraiment monde pe makalunga a changé
oye munene ole mbala ndeni kuna mikila poto ndeni totongana ntema kalunga totongana nupo na so mikili se kwenda vutuka deux fois troisième pene ko zala bou depuis soto ozwa lu soto éviter ndikoni pona ovanda na la bibo ntema kalunga bika ke na deux fois déjà que déjà ozongi bon wana eza programme nzambe eza biso te so nzambe apermettre okende ozonga Kinshasa eza vivable eza invivable te donc ata so tokei tokozongaka mpo tovivre place oyo toyebi place oyo eyebi biso boni bandeko na biso kuna ya poto kuna lokola bana Barcelone bato ebele nyonso kuna bango nyonso en tout cas baza bien. Ok, Mama Kalunga komona ozo mustapeke oye pena fraîchement bino ba comédien toza matanga tomoni ndeko na biso Miraisa kei oza ko occasion pe ya ko jouer na Miraisa. Oui, balebele na jouer na peut-être na pièce nini so jouer to na tableau nini ba ikia to jouer na ye ba elenga soupe to jouer na ye donc to jouer ba film ebele. Ok. Na mona otika yo lo banini ko lobana ba comédien banini ko na yo surtout et puis lo ko nyoko lobana ba fan na yo. To ana matanga to biso to za matanga bolimbisi. Chers abonnés de Yabiso Podcast, Oazapembe Nanga, Ezali Maman Niclette Lelo, organisatrice événement Moneno Bozomona, Otozomona Nabilil Nabiso, Ezali Maman Niclette Lelo a organisé. Donc, elle est une journaliste sur site comme un peu quoi interroger qui est vraiment sentiment ni mata qui est topé les cantiwan et outa qui est wapi pour qui a organisé et le comme nene boye pour na ba comédien. Bonsoir maman. Bonsoir ma chère. Maman Niclette Lelo. Na mon événement mon nene na misu nanga mo kwa betelinga lisolote organiser ngo juste pour na ba comédien na yebité. Les cantiwan a organisé le comme nene boye outa qui wapi. Merci beaucoup. Nga le roi na yamba artiste et comédien na émission coup de théâtre. Na sali 18 ans na émission Oyo. Donc na yebi ba passe na bango na yebi na ba bisengo na bango vu que mama chaque wazaki pe moko o tozara ko kama makasi tellement inane na ye lekaki eloko mo esala magite on a baki na deuxième année na pensé na ye to kanisa ye na ba œuvre na ye o asala musala na ye ki toko o asala to kanisa ye yango monaki le baki to ya ko revivre na ba exposition ba photo ne bomoni et ba spectacle ko zala et puis ba film na ye to ba na otala. Voilà, Maman Niclette Lelo. Ma question, moi, il curiosité dans un c'est que l'artiste comédien Bakoufa est belé. Alors pourquoi c'est le monde à tour et à Maman Chako d'opponer qu'organiser le côté tandis que basé belé puis Bakoufa. Na tour et à Maman Chako pourquoi? Parce que tout le monde aura toujours une année bah ça là quelque chose, deuxième année bah ça quelque chose. Na salle on a tour à Maman Chako pour na une année bah organiser que l'autre. Yango le monde la deuxième année na nga ke le kabongo te nga to rattraper une année tout ça là quand même quelque chose pour combo et bungate parce que artiste munene combo ko bungate donc faut to kanisa ye yango moni na pensa ki na Mama Chako batu ba tout na pourquoi car Mama Chako ils appellent ba souvenir open na zara nango ya Mama Chako. Alors quels sont les souvenirs aux anango penza ya bien et markayo pour que et impressionner c'est le ko ba souvenir à Mama Chako alors zonga lora mwana e na boti bana nga mibale Mama Chako bande ko ya toujours ko sokola bana nga a sokola ya miboso yo ya mibale dans le pont na zo footela bazo kansa azaki lokwa mama botanga donc e amona azaki mama na ne loko liete na mpiaka o me yakate na ndako to kabolaka otozana ngo donc c'était vraiment une maman pour moi to bande ko se partager na likambo ande ko yeba na obima pe mutotika bala zati na zuna ketika ba Mama Chako donc ils avaient déjà famille. Moi déjà que beaucoup makili nzaka na mosapi moi question moi comme qui lingi na bakisa mokolo yoka ki liwa ya Maman Chako bisiko zala ki vraiment sala ki ondeni be mention na yo le jour wana eh sala nga pasi mokolo ngo kutezaka na zola ta chaussure poto yoka naka ba journaliste de théâtre to kendo ta la sila akufela ka papa na zola ta ka bunero zo coup de fille à poser lombe azo ebisa ngai et puis ba ko ko benga ngai do na koka ko tuté na koka raté. Voilà, maman, on a biso Niclette Lelo. Alors, Lelo, tu as dit Maman Chako, on a évité ma parole, na yoni ne peut exprimer par rapport à journal Lelo. Bon, on a relobaka ici kazala pe manakimia et puis tu ko bossa na été parce que asala musala na ye dès les bases abanda nango mukie ti akoli nango ti akufi nango donc to ba ko kanisa na ba œuvre na ye
eza te toke na cimetière tobandi kolela non baœuvre na ye wana kaka tika toyeba kokanisa ye mpo kombo na ye un jour ebunga te ezalaka na bamémoire ya bafanatisme to mpe batelespectateur oyo balingaka ye. Voilà, merci beaucoup Maman Niclette Lelo. C'était pour vous la journaliste Maman Niclette Lelo, organisatrice. Il y a événement tozali komo na ngai na bino elongo yende mutu a organiser yango. Je crois que boyoki alobi ke maman Chako pona ye akoma ki maman. So kazala nzala ko benga maman na ampiaka. Maman Chako pas sungi. Le bienfait ne pourrit jamais. Alors to continue ko sala bolamu na mokile bolamu pour la kate. Tozo moto moni ngai na bino lo lenge maman Chako kufa kenda. Mais les journalistes moko artiste comédienne coutouté actrice comédienne coutouté mutupe à théâtre mais juste journaliste moko abino na sala journée oyo à l'occasion to kanisa maman Chako to puis à la mémoire ya maman Chako parce que ça là qui maman moko bande ko soutenir maman moko oyebeki ko sunganga na ba moment difficile. Alors sur scène ko encourager na bateau pour ça la kabolamu tout ça la go bien parce que ça na adage moko le bien tout ce que tu puisses faire dans la vie fais le bien car un bienfait n'a jamais été perdu. Donc bolamu et pour la kate bolamu et bunga kate nyonso ko sala na vie sala yango malamu parce que bolamu et pour la kate tout le monde lelo bolamu ya maman Chako malika kufa mais elandi to kanisa maman Chako lelo elongo na biso na bino na artiste comédien sont très chers abonnés restez branchés. Je pense que donc aux artistes na bino bo sepela kana bango ainsi que artiste comédien nyonso o basala kabino ba bientôt ko interroger bango pour que to ba vina bango concernant journée oyo to kanisa maman Chako. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondi mapepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika beteli ye maboko makasi beteli ye maboko moto azowasime le vieux monument suka Kubakanga milanga, attention. Mwambanza. Topesi maloba, mot de circonstance to rejoindre et pas Papa Labiso Masumu, le président de TPC. Bien, bande kombote. Mbote lisusu. Yo, obanaki na français. Na oloba la munoko na yebi na zo maîtriser malamu. Bona zabo yoka bien te. Bon, chers amis, na kombo ya biso nyonso tozo pesa remerciement mingi na ba organisateur o bamonaki importance ya ko sangisa biso pour na deuxième anniversaire ya ndeko na biso Maman Chako. D'abord, nous avons félicité Bango parce que mingi de Koufi année Oyo, mais pour la structure moko ils ont organisé anniversaire moko pour Nandeko Nabiso Atika Biso et Zakara. Yangwana nazo senga na bandeko Nabiso tobeta maboko pour la structure Oyo et Bengisi Biso Awa. Bravo l'artiste. Makasi s'il vous plaît. Bien. La organisation qui tozali awa eza pamba te, c'est parce que mutumoko abotamaki et puis Nzambe apesi ye don apesaki ye ya art, ya théâtre, cinéma pour na kosepelisa population. Mutu na mutu aza na destiné na ye.
mutu na mutu aza na nzela na ye nzambe atinda ye soki olandi yango atako okomi mosika te me ekomonana ke wana nzambe mutu atinda ye ya wana ndeko na biso Jacques azalaki très disposé, très disponible pour na musala na biso. C'est parmi les rares basi oyo tozosala musala na biso oyo baza ko se soucier vraiment na musala na biso kolinga kopesa ngo un peu valeur, kopesa ngo un peu importance et entre nous et puis na batu balanda na biso. Bobetele maboko s'il vous plaît. Na niveau na biso ba comédien azalaki. D'abord disons que c'est une grande perte. Pour moi na moi si azolande la makambo na ba organisation ba projet ba nini ba activité ce qui ezali Mama Shako azako sala toujours là-bas numéro 1. Donc moi na mobali soko sali faut pas yé akoleka parce qu'elle était vraiment très engagée. Pour nous, c'est une très grande perte parce que basi o basangashaka et puis baso landela basakara basi bazalaka ngonga moko boye parfois si mutu na ye moko a troublé ye boluki oh non akota libala na ngaba mona na basute oboni oh non mutu moko boye azwaki ye a troublé ye a tiese mikolo azakuna pendant 3 ans 4 ans bomona yete mais ye azalaki vraiment motema na ye nyonso na musala leur nyonso obo sana besoin na ye il faut azala et ça nous a marqué liwa na ye et ça la vide munene parmi biso mais comme c'est la volonté de Dieu moi ko sala autrement ezalité yango na tobetele sur ma boko makasi s'il vous plaît. Tozopesa merci mingi na jardin moto na moto abongisa ndeko na biso Chaka sali na ndenge oyo akokaki pour que apesa pe baboko na ba organisateur pour que tout se retrouve awa et c'est pas donné à tout le monde parce que akokaki pe ko beta kara mais ndenge tolobi bato baza na kati makila wana babeta karate bobetla maboko pona ndeko na biso Chaka s'il vous plaît. Chaka, tellement quand même, c'est important, tellement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les Camerounais sont les bazalité. Bandeko na biso bazali wana, moyena présenté banyoso bazalité. Mais na ndenge tozolinga kotia discipline na musala na biso. Tout à l'heure tosali sur ba critique que désordre comme trop na musala na biso. Bon, mais maintenant to comme na désordre na qui impolitesse. Tozo bandana na impolitesse possible yoka ke tosi to keneki na ba tribunaux pour na bandeko o bazo sala neti kaka ko comprendre te ce que comme devant caméra ko loba kaka et to moni que ligne wana yo kene malamu malgré ça ba regret mais boyoka ki mikoleleki ndeko na biso moko lisusu akeneki na boloko parce que les gens ne veulent pas comprendre que musala na biso et ça musala moko ya tina il faut kozala na éthique ndenge moko ya kolobela ya kopesa ba raisonnement soki na presse okomusala déclaration mpona kodénigrer bandeko baza na pasi na bango baza na bana na bango baza na babokilo na bango c'est comme pe biso misala tozosala il faut toyeba ke o tozosala kaka bana ya bato te bazotala mais bana na yo moko bakoko na yo moko babokilo na yo. Donc tout na ligne wana maintenant soki lokola bandeko na biso pe bazalia o bazwaka ba image il faut boyeba que to komi organiser batu mobima baza charger soki bayoki kaka mutu moko alobaki boye baenregistrer parti wana mutu moko boye afingaki boye tout ça soki nini baenregistrer yango de telle sorte que eza ba argument na biso to banofundaka batu même soki ndeko soki nini mais pour dignité na biso ezonga il faut to bana fundaka pour justice nde ekataka alors tozana oyo azotala ba dossier na biso nyonso tout nakanisi boko enlever yete mais en tout cas papa Elombe tellement parce que mine ba yoga kako tozana conseil juridique na biso tellement pardon
Ce que vous avez dit que il ne faut pas dans la papa wana Roland le dossier. Encore une fois, nakanisi fait que ça yangaité. Ngana zalaka le défaut nanga le rôle pasteur. Ce que vous avez dit micro te au monde appelle qui dit bati 18h. Vous pouvez se rendre compte ça yangaté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà Tobeteli président. Président a toujours pour la reloma. Yango emoka lobi bo betelier. So bobo tole micro te a continuer koloba. Tokoyo ko Nzambe na suka ya makambo te. Tobengi papa na biso René Mvumbi aya ko la biso prière poto banda parce que to banda ki na Rino Mvumbi. Rino. Voli misi papa. Ah oui, ils ont dit théâtre, donc nous sommes dans le théâtre. Bon, tout le monde est là, tout le monde est sans Nzambe, on appelle ça Kabiso Pema. Nous sommes dans le chapeau, dans le qui manette déjà, parce que tu connais le bosso de Nzambe. Nzambe tata topesi yo merci pour te yozali Nzambe yo le alpha pe omega. Nous ne pesa Kabiso Pema o biso zali ko pema ya ofele. Topesi yo merci pour la deuxième édition oyo. Yandeko na biso Shako oyo azali kopema kati na maboko na yo. Merci pour te likaboyo pesa kiye asaleli yango nation na ye pe ekei na bamboka ebele. Na tikik nazali kotika pe ba collaboratrice wale kosala na ye. Tobeti maboko makasi pe tolobi amen. Amen. Président de président. Amen, amen, amen. Merci. Pour inviter na podium, na libaya pour la maman Shako. Mais avant tout, nous avons essayé de frère Rino Mvumbi. Aza parmi les grands chantres, il y a première génération. Il y a chanson chrétienne dans le mouvement de réveil ayé. Rino Mvumbi, Mente. Cool Matope, Deningonde. En tout cas, les on a zagna souke belé. Si vous êtes dans baba la souke, il y a monde na comprendre mais c'est là que nous allons. Merci, merci mon Nzambe, merci. Il a beaucoup édifié le peuple de Dieu à travers ses chansons. Batupenda, banda qui ma solo et ba chanson religieuse. Il y a un mouvement à réveil. Lelo et ça mokolo mama Shako. C'est une grande joie, il y a pour Sangana Lelo, cette icône de la comédie populaire, de la comédie congolaise. Moi personnellement, je dois avoir un rapport ébélé, je dois avoir une relation particulière ébélée. C'était une amie, c'était une grande sœur, c'était une complice dans ma solo, on avait ce ébélé. Mais artistiquement, je suis président de Brenda Otoloba. Maman Shako, c'était une dévouée à art. Une dévouée pour la Moussala art, Moussala théâtre. Elle abandonnait tout pour cet art-là. Kobanda Nzoto Naimoko. S'il faut balatisa, on dirait balatisa ngo. Ba maquiller, ba ko maquiller. S'il faut poser dans coulisses, pour changer bilamba. Donc hier Nazaki Ando, l'artiste n'a pas de sexe. Koto Zoé là ta pantalon, Koto Bengi est présent. Quand on a un soutien, donc c'était comme ça. C'était comme ça. Sans parler Ndakunae. Même sa chambre à coucher, ceux qui scènent et c'est beau. Donc chez elle, pour le théâtre, c'était sa vie. C'était sa vie. Et c'est une comédienne qui n'avait pas de limite ou de préférence des rôles. Tu jouais naïe basoda, tu jouais naïe ministre, tu jouais naïe marié, tu jouais naïe rôle ébélé, ébélé. Et il y a mon aîné qui jouait pour organiser un spectacle. Tu jouais devant le président Laurent Désiré Kabila. Il y a Azaki moi sans souci. Et il y a côté Makango. C'était comment Makango mais compréhension sans souci avec un Massassi.
Tu joues na Palais de Marbre, tu joues na Ciné Palladium. Et tu as la maman Chako va tourner et à Théâtre Belé. Tourner à Souka, tu joues dans un hôtel Carafia na Lubumbashi. Maman Bipendo, Papa Kwedi, Feu Lokuli, Maman Nzita, non. Mais tout ça qui n'a pas de balé, basi Maman Bipendo na ye, na Lokuli, Ngalufar, Rock Bodo, na Caleb, toujours qui nous a tourné mon Nagatanga, na compte Iti. C'est quelqu'un, pour ceux qui ne l'ont pas connu, ils doivent regretter pour le milieu d'Abisso, ma femme, ma modèle, Maman Chako, oh, c'est là qui abordable, accessible dans mon tenioso, disponible pour la cause de la culture. En tout cas, le bas un empêchement, mais sinon, quand le théâtre l'appelait, elle était là. Elle était là. Très professionnelle qu'elle fut. Rendez-vous, à telle heure, Maman Chako était à l'heure. Maman Chako créer l'ambiance autour d'elle. Maman Chako, là, on a zéro sécaillé, sauf que nous avons un bureau à Simba. À Bissomba Somba, na Maman Chako. Bissomba Somba. Et là, nous avons eu au Canada, Kosomba et Vida. So que Videle, qui moi, il y a Chakiti, qui a été présent, ça va bien. Donc, Bilia, Allié Boudin, Allié Vida, Ngoubeleki, c'était elle. C'était elle. Et le même maître de l'ambiance, c'est ce qu'elle a dit. Ah, son courant, vous n'êtes bien, et ça l'a bien. C'était ça, Maman Chaki. C'est quelqu'un qui savait observer ses limites. Parce que l'artiste Mingi, tu as un bango, mais super combo, mais super que paille. Abandi ko indisposé bino. Na biloba loba, na bisenga senga, na koluga ko yeba na makasi. Oyebi ngate, ngati pesa carte de visite. Maman Chako, c'est quelqu'un qui savait prendre de la hauteur et rester à sa place, considérer la dimension qui était la sienne. Azaki Mwasi Monene. Pour na yango, to betele maboko makasi mingi, na boyo na omola na micro le président Massoum. Merci beaucoup, merci. Tobé Telipe, président Elombe Maboko. Tolingi Tobenga Pe, papa la biso Jean Saka. Na 72, basali récital de poème Moko, Mutakoma Kiango Azalaka, journaliste. Tambo Kakota Mouchapata, Azara journaliste à RTNC, Azalaka Papa Moko Azara l'émission de 12h à 14h. Radio Lerwana Ata Oza Wapi, il faut yokaye. A comment ma pièce belé, à Salaka récital de poème Moko Boye Bimakinde, la petite Jackie Bamoni. Mais d'ailleurs comment on a eu sous la pièce Moko Boulouse. On a 74, 75. Na Mouyou, Mouyou, Tamakakota Mouchapata, Nsana, Bazaki un groupe, Basali groupe Moureni, c'est Kinshasa à l'époque. Voilà la petite Jackie a eu un trouble pour le théâtre de 12, la théâtre du TAF. On doit avoir une actrice à Nîmes. Alors, c'est un salon, salon littéraire na Simaya Jakarta wana, dans le foyer social. Chaque dimanche, les artistes se retrouvaient là-bas pour nous parler. C'est tout à l'heure, le président Massoum na lobby. Et c'est la vidéo qu'on a pour discipline et quand quand même dans parce qu'à l'époque, il y avait des vieux qui étaient dirigés du grand-père raconte. Quand vieux, quand Salomon Tambouré, papa chef, Tissou Kalomba, Mouton Montalaja, qui va vieux, qui diriger de 12. C'est-à-dire discipline et Zalaka Penza. C'est-à-dire ceux qui m'ont manqué mon colo, va suspendre, va les capter. Dans la démocratie, comme la libertinage, mon colo a sauté,
doyen aza su te bato nyonso donc banda papa babimisaki chancelo kopamba isifi bamona yo 2 fois babeteli yo maboko okomi koleka na bakulutu wana vraiment esengeli naza koapprouve cordon koloba ete soki mwana moko amake mokolo biso bamikolo tu tokosangana mpo topinir ye soki fo totémoigne akende prison okende prison mpo mwa discipline ezonga moto na moto azonga na place na ye mosala eza mosala ya valeur tozodevalorize yango moye mpe epesa biso bato barespecte biso eza lisusu te ekomi na moto azosala buzoba balobi aosala théâtre c'est-à-dire théâtre ekomi lokola likambo moko ya buzoba yango na bamoment ya boye po ezalaka tosala hommage na bato baomérite honneur wana bato baleki liboso nanga balobi makambo ya shako mais shako ngane toyebani toabana mike mpenza donc tokende kotya trouble na koya kokotoye bamikolo tozoya koyoka bango ndenge bazoloba tozopesa bapoint de vue na biso baobenga so le petit vieux là toyaki bana mike me na mwa makanisi tozokola mpo tovanda na bamikolo bato mingi bazali awa bana oyo baye sika bayebi biso te basali mpe fort te bayeba biso bayebi biso na musika soki oyebi moto na musika ofréquente ete obanga ete oyebe mpe malamu te biso ozalaki soki vie wana aza na succès tokangama na ye nga naza otala émission moko grand-père le grand-père raconte azalaki camarade ya tata na ngai papa nanga amemi ngai na théâtre naketala la mort de Chaka naza impressionné nazoka bato moko bazoba mingongo minene me bato bazoba mingongo boye ndenge nini nazongi mposa na nga kaka na bili bato wana mfona yeba bango baza banani nakelanda bango ti na barumu place bango répété nayaki soki na 11 ans nakelanda bango tikilo nakomokeno talaka bango répétition nayebi teke baa bacamarade ya père mosu père abengisi bango na ndako baya mpo ayamba bango bayebanaka na lubumbashi baosala bajekoke ntango namoni bango nakimi nakoti na sambe après papa azobenga biso po apresente biso balobi ne o me oyo aza fanatike na biso na bandi babi fanatike nana ayaka répétition na biso papa talinga alobi donc yo na ndako ntango bunga kaka okendaka nde kuna aseki na ye ntango bato bakende na lie frappe abetinga babetinga mais natikaka bango te ti na ye koyebana na bango na yo otala mosala yango esala mpe biso tokóma boye yango nazoloba te chaque fois azalaki exemple nabandi Faustin Sukari elombe alobi nakoloba kaka ke ntango ayaki awa epai na biso ntongo tomanosala awa na scène oyo bana oyo bayaki na nsima la plupart lelo baza na bakombo mpo soki otuni bango bien référence na bango nini bakoloba no omashako quel conseil n'a pas donné à ses enfants alakisi bango mosala koloba na bango soki baye retard mais akogengela bango lokola na ndenge ma osakana à tel point que bana wana nyonso bakomaki korespecte mosala soki lelo otali bango baza quand même na mwa niveau moko eza comparable te na baoyo mosusu bafréquenta chaque côté mingi mpe bafréquenta ye bamonaki lokola camarade na bango alors que efale bakende na esprit ke bayekola eloko soki okutana na mokolo eza te luka moyo mikitisa liboso ya mokolo wana mpo alakisa yo oyo kosala yo lobi je dirais seulement que chaque oyo atangaki azalaka secrétaire avant penza asadonné na théâtre abanda théâtre dans les années 72 je crois ti atamboli na bagroupe ebele mwangazo baye kosala na sans souci bakabwani asali groupe na ye aleki mpe awa azalaki na biso mpe travaille tomonte bapiese ebele kombo asusu melenge wana eza ngamu napesaka yango na théâtre banakokonte na bato bayebi bazalaki soki nakutani na ye tobenga na susu melenge mpo eza eloko moko tomontaka tosalaka barion plus awa boye ngai na ye na sans souci na bandi etikala sango donc aza kufa na ye ezalaki mwa susi moko mpo na ngai makasi ti lelo elonga te parce que bato lokola ye esengeli tomona bango akomi
na nzete azoloba dernièrement nasolaki na mama impala bato akala bayebi ye lelo bato bayebi ye te mama wana azoloba ndenge babandaka théâtre radiophonique na bango ngai nayekoli lisusu nazwi susu eloko mosusu ya sika nayebaka ye mpo baofana na lingwala wana tookende otala bango nde bazosala répétition na bavie mabuki donc esengo wana ekozala na bato wana yango esalaki eke biso tozwa mwa respect na mosala wana mpe tobanga yango makasi lelo nakoma invente natamboli mokili mobima kaka mpo na mosala wana donc so namoni moto ye azomona yango lokola pamba malamu natika ye azala distance na ngai mpo toéchange te mpo toza monde moko te donc chako aza perte monene mpo na biso bato toyebaki ye aza perte monene mpo na mboka parce que bato ndenge wana fo akoma mikolo nde tomonaka baartiste mosusu ya mikolo baza na poto bazopesa batémoignage bazoexplike histoire bazoraconte histoire na bango biso histoire na biso tokoraconte yango ndenge nini na bana oyo baye nsima aza très fort très mystique très dangereux alors que bana bango rien voilà un peu ce que nakoloba nalingi nde bana oyo baza na nsima oyo bamosusu mpe bazali awa baye na mosala oyo baza koaspire kokoma biso lokola biso ngai lelo nakotelema awa je le 2 juillet nakokisaki 53 ans ya théâtre jour après jour tobeti ata maboko to encourager vie Chaka nayebi bavie nyonso wana nayebi papa Mongita nayebi Mundele Ndombe nayebi Mutombo Bwiti nayebi Mutombo Ntalaja bato mpe bayebi ete nayebi Kasongo Kasopri nayebi papa chef nayebi bango nyonso tu na travaille na bango mais natikala jamais komanke ata moko mutu moko te akolobaki na manke ye nayebi bamikanza jamais bayebi ke nalobelaka bango polele mais jamais na manka bango respect. Voilà un peu ce que je peux dire na Chako. Chako c'est une perte pour la nation. Mais nous avons volonté en Zambé et là on a volonté l'artiste est mort. Vive l'artiste. Ah, félicitations. Non, botami. Viens, toi, tu as bête local qui c'est en 3 ans plus comme. La bombe en boule à la matin. Nazar à 67. Viens, au bon matin, il a moulangi tonné. Ah, 67. 67, tu veux bien. Ah, autant bon, tu veux bien. Et yo, ça y a combien? Talent zoto na talent zoto vie. To bengi représentant ya famille. Oya pe kolobela biso pour la maman Chako. Merci beaucoup. La personne Nzambe merci pour na likambo oyo. Vraiment Nzambe azamalango. La PCP, moi, na biso lelo merci pour na oyo ya koyeba ko reconnaître ndeko na biso na makambo oyo. Na kumisi liso Nzambe makasi na likambo oyo ndenge papa Elope atelemi pour na likambo ye surtout ya bainjeu. Merci mingi Nzambe ayokaka kolela ya bana na ye. Yaya na biso azalaki yaya moko yaya tembe mama po apetami na modèle moko po na likambo etali théâtre soki azalaka moto akoyoka nde atika mazalaki moto akoyoka te banda théâtre na ye papa na biso azalaka kopeta ye na modèle moko okondima te mayokaka te soki asilisi ake classe awuti aye akimi akei le papa koya na 15 heures aye otuna où est Jackie? Ah, attends, quand il viendra, il va me trouver. Abetama na modèle moko. Et puis là aye kolongo pa ya muyuyu ya kufi na makambo etali français aye kote pa mangogo. Ndeko na biso inga wana zape cousin na biso
nde baye kosenga permission pa papa po akota na mangobo mais apesaki condition moko soki boke na ye bino mpe fubo ya kozongisa ye nde ezalaki bongo ti ndenge aye okota na makambo ya théâtre mais eloko moko nalingi naloba soki biso lelo toyei kosambela c'est pour notre sœur ye moto alakisa biso makambo ya kosambela mais un certain temps là eye okota na mozindo ya makambo ya prière makambo ya kosambela ekomi ya likukuma abundami abetami akoti papa na biso azalaki toyaki na ndako na biso poto moko babanda obenga yango lifelo soki osali erreur bakoti na lifelo abetama na modele moko na makambo ya théâtre mais lokola ezalaki makambo na ye atiki makambo ya kisekretariat atanga akamati badiplome na ye abwaki na ndako akamati makambo nyonso abwaki na ndako nde akoti théâtre afin aye koconvaincre papa tika ye eza domaine oyo ye alingi nde omonaki ndenge atikaki azali mpe koévolue malamu ekomaki papa ye moko akomi kotala ye soki atali na poko aye koloba nde esika boye esalaki bien te il faut esika boye esalaki bien te esika boye esalaki bien te ti ndenge akomaki mpe abandaki komikotisa na oyo etali nkombo nango théâtre ngai mpe mbala moko na ngai nameka mbala mosusu abengana ngai alobi okota na makambo ya théâtre te ngai nakoti na théâtre na ngai soki lelo ngai nayeba kosambela c'est pour ma soeur ezalaka problème akobenga nga tosambeli na ye ezalaka problème akobenga nga tosambeli na ye mais naye koloba lelo vraiment nzambe aza malamu soki lelo atelemisi likambo oyo ya bainjure ke baoyo baye nsima babanda korespecte bato eza malamu lelo na famille Chako Mobimba topardonne bato nyonso oyo bafinga biso si concernant liwa yaya na biso tolimbisi bango mpo tofingama na modele moko me tokangaki munoko mpo toyebi ke nzambe aza nzambe ya justice akosalela biso justice lelo baconséquence nango emonani lelo bango moko bazwi mayele ya koloba ke tolingi sous injure te tolingi yango te mpo bamoni ke échec ekokota mingi na kati ya théâtre likolo ya benjure ok théâtre ezalaki eloko ezali koconseille bato théâtre nayebaka le basalaka théâtre oyo mama lopango tobwakama mabanga na lopango na biso baye kobwaka mabanga na lopango na biso mama asala mama lopango monoko mama lopango elombe esala succès na Kinshasa na modèle moko impossible mais l'air moutaza vivant vous les respectez l'air akufi to fingama na réseaux sociaux na modèle moko impossible mais Dieu merci je remercie l'Éternel nandege vraiment théâtre zui mayele ya koloba ke ofingi bafundi yo ofingi okoti boloko ezama kende liboso nzambe benga pambola bino nzambe apambola ndeko na biso mama lelo na oyo asali a reconnaître bolamu ya mama na ye po balobi bolamu efutaka ka bolamu lokola reconnaître biso nyonso famille Chako topesi ye merci Chako wana ezalaka kombo ya famille ezalaka kombo ne personnel te po bato makanisa ale biso oyo aza lipasa te eza kombo na biso papa na biso nde azalaki lipasa kombo na ye Chako nde apesi biso soki bachako que son âme repose en paix pour attendre la dernière minute elle a reconnu que Dieu existe pour avant katamote mabanaiko bisangaka Chantal prie malgré azali kolobate avec des gestes azola kisangaki na sambel pour ayeba kike à reconnaître que Dieu est vivant merci mingi na yebi na ndenge boye pe reconnaître que nzamba existaka nzamba salaka pe nzamba kokisaka nzambe azoloko tobeteli mama Chantal maboko makasi mama Chantal alobi merci po juste juge nda kataka likambo ata soki ba injure ezalaki
lelo tokomomona basor nango ekamwisa ngai maboko na mo moko kosangisa ngo te. Bonsoir président. Bonsoir. Bandeko Mbote. Mbote Lisusu. Bon, en tout cas, c'était pas prévu. Naïba Itek na kozwa maloba parce que surprise. Merci, mais pour la maman Chako na koko sanga lilobate. Alors maman Chako naïba kena na musika lokola ba jeune nyoso ndenge to ane kotala bango na télévision na ba mangobo na ba Mama Lupango monoko zaki théâtre ya Malaika écrit Maloba na ba vieux Chaka na autorité morale na biso honoré galant Mutombo Buchi oyo espace oyo normalement comme on a un espace Mutombo Buchi na profiter bandeko ba journaliste ba chroniqueur bosunga biso awa ezara susu moto na motote solba bosunga biso na yebi ke période moko bana wenge bandoli na place ba buka ngo comme place ce qui a wenge mais awa eza kombo nango espace Mutombo Buchi ba journaliste bosunga biso pour mon attention na barumu bache place mo kombo espace Mama Chako bato va continuer à non espace Sogi Paka Juma. Alors Mama Chako, comme je disais, je l'ai connu de loin na télévision et puis en dehors de la télévision na monaki na musika na spectacle mo bando sala bago sala spectacle publicité moko un spectacle en plein air na Lemba na rond-point terminus bagi na fio mangopo. Alors voilà biso bangembo donc batu bazaki tellement ebele moye kuna mona ete na mona na musika vraiment lokola na tomo lokola kingo lokola girafe na mona mwasi moko boya yoka rasoni te azosekisa batu na bafie mangoko. Alors voilà ngai moko na yebaki te que suka na ko rejoindre ye et ça là que tango na ye ko banda pe ko sala théâtre na baneno na théâtre scolaire et pas wapi ba vieux Jean Chaka va pesa biso moi impulsion. Alors Bonbon Fifi ozaki mentor pe président nangai à l'époque a reçu un contrat na les stars du rire donc bra Congo a sangisaki ba star pour basala la promotion ya bière naye ba benga structure na kombo nango les stars du rire ezaki Basta, lokola Papa Sans Souci, Maman Bipendou, Bonbon Fifi, Ntengo Diangenda, na Seattle. Albango ba ki ba leader. Biso siko tozayi lokola ba allié na bango donc chaque leader ane ko benda mutunaye na troupe na ipo na osala promotion à acteur. Alors nga Bonbon Fifi abenda kinga. Tant Bonbon Fifi abenginga et ko tomber bando préparé film moko boye titre nango Makambo. Alors Makambo ezaki film ya Bonbon Fifi. Alors ezaki film na ye nazaki na privilège ya kopona ba acteur. Alors à propos de ngai na sala rôle ya domestique, rôle à boy. Batwandimaki me banego yima ba mona ngana amona muke et puis à l'époque na yebana gité na sana étudiant na ina soki na première année je crois. Alors basta ba sepe la guitare tolingo banda boye ba Papa Nsengo ba bengi Bonbon Fifi non gila omoni eza basta siko ozobona munene bo encore période wana rôle à boy ba no pesa n'importe qui pour rôle à boy ne bando bimisa batu. Alors ngasko Bonbon Fifi a préféré na sala rôle parce que eza théâtre moko to ando sala déjà na cité et na ando sala rôle wana. Alors, débat et salemi. Donc, il faut pas l'ongolanga inconnu. Bacha mutu oyo ayebani, entre autres, Sans Souci, ou bien Siatoula, ou bien Bonbon Fifi, a tenagi tellement, parce que ça qui n'a confiance dans Ngai, a imposé qui Ngai na rôle. Alors, si vous avez bandi tournage, mais c'était un problème. Nazaki, moi, la Moussala, il y a Ntengo. Madame Naye Chako. Alors, na répétition nous ezaki problème. Oyuka boyi ezalara soit faut ba benga yo.
Bon, siko to sale scène à liboso nazo répéter, ngai nazo banda na scène, boyoka ba role ba boy ndenge salaka, ozo kombola, ozo yemba, ozo pangusa bakiti. Hermo ba star ba osepelaka ate. Ba benga su bombo fifa ta gile. Bomoni to mona monotonie mingi, ba boy ezalaka boy mutazo banda, boy mutu azo sala boy. Yafana na ye, biso to na kobenga ya kobenga. Donc c'était une façon il a diminué l'intervention parce qu'il n'était pas sûr de moi. Si on a répété mais c'était tout un problème. Patron mais pour la scène, c'était tout un problème. Et pour la petite histoire, comme on a été en théâtre populaire, Zaki Bodo, je crois que président Lomé à Yebi, donc comme on a eu Bodo. Ata bandeko tozwala na Kilimanjaro super Kilima réalisateur na biso Viodan tire bengaka Bodo. Alors et comment qui Bodo na ndeka dénigrement wana c'est-à-dire mutumba za na posa na yote. Donc on a vraiment tabenga nani wala mwana musasa soki comment ne vous avez soki Bodo wana. Donc on m'a pas donné la chance. Alors n'a pas ça merci na maman Chako na Agnès Fololo. Parce que Bangonde Moutou va permettre à une abîme na miso à bateau. Parce que vous imaginez, Yoro la boy, c'est-à-dire aux acteurs principaux, pour bima la scène, pour bima la TV, il faut pas benga, il faut patron à bengayo, il faut madame à bengayo, ou bien moi na patron à bengayo, aux aki fololo. Alors patron coûte donc matro, à dénigrer na kombo na ngai. Mais, batwa salai que nabima ezaki maman Chako après ça nga penza donc afungola nga penza couloir maman Chako en tout cas atata ngozaki na bomoi nazaki na beaucoup na respect belé pour naïe parce que na théâtre populaire afungola nga penza porte et puis Dieu merci le gars nazaki na talent na ngai à l'époque tu annonces ça comme épisode moko tellement na joie qui bien tango eleki na télévision sango kei lobby na usine na Bracongo. Directeur marketing, prof Pombo, a dit non, ce garçon-là, il a tellement bien joué, mais vous exploitez bien. Tout le monde était. En tout cas, il faut ça la deuxième épisode, parce que Tolingi garçon a s'exprimer. C'est grâce à maman Chako, né après ça, il y a eu occasion à Robima. En tout cas, à l'occasion, il y a activité. Oh, on a remercié Pessousou. Bandekwa Solba, na maman Nabiso, Niclette Lelo. Na modératrice Nabiso Bazakara la modératrice en tout cas n'inga pessinga occasion c'était pas prévu na réitérer les sous ba remerciement na ngai na maman Chako ndenge asala que apesa ngai passe à nord na théâtre populaire je pense que ils appellent les sons pour na batum susu ils a mala muté ko kangila mutso mon muninga za na talent ko kangila enze parce que lobiso ki abimi eza lokumu na yo eza honneur na yo merci beaucoup. Merci. Question, mon président. Question, les sous. Malobio. Chigo, na bodo. Yo, OCP la peine nani. Pour éviter bodo, bah, pesa yo par rapport à Nini. Parce que do, eza mukongo, bo, eza kitoko. Mukongo, eza kitoko. To. Réponse est où t'es pas na. Bon, Bodo est un personnage à film film sud-africain. Alors on a un film trop. Un film on a chango sototi, chango mingi, chango na butu. À l'époque on a la chaîne Moko. On a rediffusé un après-midi. On a sur la ligue attention on a la devoir fona kata. Nata la film on a. Et ça qui est acteur principal moi babenga kai araburo babenga kai asala film ya bulldozer. Alors joua film on a mon amour muke moi nana. Qu'on a qui Bodo. Aki mwana moko ya muke mais mwana ona aki na sagesse moko saranate. Et mo so ba soda ba ekanga lu ka kanga bango mona anosa ba trucage mo ba astuce moko boye pour ba contourner. Ya onesko tangu na quartier na biso, na famille na biso. Tawa bo na bandi théâtre pour ba non di mateke nga rosa théâtre. Tawa na bandi ma théâtre nde ba bien en tout cas. Yo photo pour ça comme Merci, président. Parce que si vous avez pour la Moukongo, c'est que vous avez joué Torsini,
bamoni bo mukongo eza na beauté to tchanga ka bodo donc merci nando li jouer torse nu te pour la nord Sony torse nu à liboso na jouer présent le même tu jouer sangai na sorti il y a groupe Simba groupe Nabiso tant au sala qui spectacle film présent film autographe joué na Kokambala la marmite de Kokambala et voilà qui naki leader ya ba jeune na tina ba jeune na rébellion pour na venger contre ba mikolo naki na joué torse nu mais est-ce que faut mon na ba paquet na eu na ba paquet Maître sans paquet donc la formation na bombé au compter pena miku aveno compter au compter là on a joué yo pour le président le monsieur Atalio boy non papa chef Bodo tu as des paquets en tout cas voilà merci vraiment pour merci beaucoup maman c'est une signification à la tête tolinga te bate bingo tikala kaka na bodo donc tant mususu marmite ya kokambala nde esalaki mukongo loko emonanaki donc bato baluli yango mais na retard na panzi vraiment merci beaucoup président azalaki na poids 12 soki lelo mais lelo oyo déjà ça va mais en tout cas nako tika pe poids 12 wala on a diminué, on a comme petit à petit, on a comme bourrique. Ndenge fait ça sur Sandobe, on a comme bourrique trop bientôt. Vraiment. Il faut nous aller on va dire plus 10. Poids 12. Poids 12, on est bien pour se préserver dans la maladie. Et puis, acteur, na scène, on a appelé excès mingi. Ouais. Pour bien dans la belé à ma Papa Jipen. Merci pour la nuance, bozo sala pour la baptiste. Surtout pour la likambo et maman Chako sala bisonyo so passe. Moi lilo bamuke. Merci maman Kalunga Jika. Un grand merci na ba icône nyos à théâtre bazali sur place namoni président Bodo, président Masumu, président Elombe, Kulutu Nangai, président Chaka Chupamba. Merci. Namoni que Mutombo Beach Adayate mais azali présent parce que yo zali wana. Maboko makasi pour ba icône nyos à théâtre. C'est seulement si Solidarité Bandalungwa Solba Motolamota Bongisa à travers moi, son cordon, Jupen Kabongo, Jupen Production, Tondi Maki, Likanisia, coup de théâtre, parce que nous sommes de la chronique culturelle les arts vastes, la Pessimbo Tena Kaki, Akiwa, le culturel, Oazanabiso à Radio Okapi, mais Maman Lelo Azali Bongo, Motoya chronique théâtrale, Azali spécialiste, dans le théâtre, en tout cas, bande quoi théâtre boza la fière na rozana lelo na bino maboko makasi pona lelo boko pona lelo tolobi mama na biso maman Chako Jackie oyo bebaki awa na espace dite moto bongisa mais oyo ezali baptisé na komo espace Mutombo Beach et na komo ya la petite Jackie oyo akomaki plus tard, maman Chako. Biso tolobaki bandalongo il faut honorer mère na biso parce que bande ko belé tango famille beti li solo ya Inga ezali papa na biso Inga oyo eza côté na bango donc tout ça événement oyo non loin ya résidence ya papa Inga alors on a bandal to bale comme on a maman Jackie na papa Inga pe surtout bana ba oyo bayebi tolia badi na parler maman na biso Chako na venu ba oyo na bandal. Donc, maman Chako Azali Bongo, mère Nabiso Solba, je crois était Kulutunanga Mboutakis, Clan Wenge, Akobo Yangote. Aujourd'hui, maman Chako, tu célébrer 2 ans. Pourquoi? Parce que Azali Bongo, icône, et modèle, il y a théâtre, surtout dans l'Italie, ma maman. Pour être maman Chako, elle est solo, pour la Mosala, et non, n'est-ce pas le Oyo, bilenge basi surtout. Parce que vous avez la buzz, on a la bêtise. Alors, prochainement, ou bien, Nicolas Koya, il faut totika, le comportement de Yamabe, tout ça, la misala pour être. Après mort, Nabiso, il va célébrer Biso dans le Salaki. Un grand merci, Bandeko Baptiste. Un grand merci, Nabato Nyoso,
mettre la main dans la pâte pour la Eloko Salema, la famille Chako, coup de théâtre, Solba, un grand merci à apôtre William Tindwa, Oyo, à Monika, Teni et maman Nicolette Lelo, la télévision, P. Alobi, à côté de son beaucoup de Zakina Bisso. Merci pour la négociation, Oyo, Bazouaki, Bakourier, Bazouaki, invitation, mais Bayete, surtout à Bandal. Bande on a besoin de commémorer qui bango. Parce que l'invitation est baillée, surtout à Bandal, pour comprendre que Bolinga Jalelo, mais besoin de lobby, tous allez pour la Jalelo à Moutoumorote, tous allez pour la Jalelo, il y a commune à Bandalungwa, il y a ville à Kinshasa, à RDC, so Lingi Yomoko, en tout cas place Nayo et pas Nabiso Kozalate. Un grand merci pour être sponsor officiel et événement au Ezali Bongo, Kolo Yesu, Masia, Otobeteli, Maboko Makasi. Merci beaucoup. Maman Kalunga Jika. Merci Jupen. Merci pour la Solba. Merci coup de théâtre Nicolette Lelo. Costaud. Dans autres bomone mukuse mais makanisi costaud. Tobetelina nous lelo maboro makasi. Leo njo leo. Lelo soza ni lo mukie pour la maman Chako. Merci beaucoup, Maman Kalunga. Les Jipen à sa pesi, merci. Et na repète à maman merci na sponsor na biso. Oyazaki numéro 1, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Tobela qui est dès le début, peut tozana est toujours. Dès que tu as qui va courir, tu as qui réponse de suite, tu Monica qui est mon numéro 1, Jésus-Christ, Taché Maboko. Et l'équipe bien, merci na famille Chako Mobimba. Merci na ba président nyonso o ba répondre vraiment na mundu ya pesi biso considération. Merci pe na maman Kalunga na ndenge ondimaki kozala modératrice ya événement oyo. Merci na papa na biso Rino Vumbi wa oti pota lobia koya pa honoré et puis akabe biso la losambo. Merci na ba collègue na biso nyonso ya chronique o baza awa ba journaliste. Merci na réalisateur na Xavier Tete o aza mokolo émission pour le théâtre pe azawana. Merci na bourgmestre adjoint OEP Azalaki wana mais avec Aroya Tomoni Ayete. Merci na Jean-Jacques Chipamba alobaki ngana zawana pour na bino maboko pour se décourager te événement ekosalema pe esalemi na moni vraiment aux actes culturels ya solo zoni ça fait activité culturelle awa ba production ba spectacle ba culturel au balinga culture ba kobanda boya pour la kotala ba production et surtout mingi ba artistes et comédiens aux la sortie officielle il y a film oye ko annoncer ko awa il ko sala bien pour ba espace culturel et za sous-minité donc le ko la Chaka abatela esika oyo ba konzipe ba ba kochoma maboko ba bongisa ngo pour ezonga vraiment na ba norme nango ya spectacle il ko sala bien. Merci na ba de nyonso o ba yeso de bito tanga ba komo msolo ba na tanga kiete donc moi to tanga ba nyonso ezate ya kolobeza mama te makalunga na pesika merci na ba nyonso na moni Delix azawana na moni kaki akiwa yaki bana kala ye putu Nadine Lekani na moni Nadine merci pe na bana ba protocole o basali protocole wana ba bana aseka bandal bana aseka bandal bandimi ko kima prière pour lancer la protocole. Merci Nabino merci na ba dérogations et merci na ba presse au bazar awa na pesi bango vraiment ba merci biso tolela ba artiste na musala na biso. Papa Koba, merci. Lelo alobi merci Papa Koba, ngana koloba merci. Le vieux Elbas, merci na batu nyonso balandi biso. Merci pour na batu bazozo alikambo en considération. Na moni ba artiste na biso mususu ba uti Angola, ko ba précédé déjà matanga. Merci na biso. Tongo pe rosuka boete. Eko de maman na ebité so ba kei to bazana no. Eko de maman, merci na maman. Merci, Écho de Maman. Bozala pour la souka bozoma di loba. Merci. Tozo projeté biloko ya Maman Chako, mais avant to banda ko projeter ba film na ye, toza besoin to sekata mo mukie. To seka mo mukie to bengi Yakoba. To bengi Yakoba, to bengi en tout cas, bo seksa biso ata na 2 minutes à pamba. Po talaka. Bandeko, nasiri moi
Anani kalunga kana mpama. Ngai naza muta théâtre, na kongo sa théâtre boité to sa ebembe. To sa 1 minute de silence pour okasa de kona biso mira esa. To telema 1 minute ya pamba. To telema 1 minute. Wana okasa. OK, merci. Ngai wana pena ezakati na ndako na nga bana na bayebi. Série présent biso musée ayaka. Babengi ba artiste nyoso bazaka benga bata salongo babengi bata nzoi serena zana nzoi babengi biso to kende kuna epai na ye na inga kota na kare baboyi na kota ote yoko ba fozonga yo boye amashaka bina botika emba omba na mama linga babi botika papa ko bakota pena kendaka to joie na bango pe kuna sike to kendaka bapesa biso pe mwelo merci mingi ko besate na inga ba mwa mokelo ko mokena zanango Mikolo akomi système ya bamiyibi. Bamiyibi bakomi kotungisa bato na ndako. Bamiyibi bakana bato moko na ndako babiba toke koyiba dimanche na ndako na bango. Lokola bamona bango malamu. Samedi na butu babongisi programme na bango babiba lobi dimanche efi tokoyiba na ndako moko. Nzoka dimanche wana bato na ndako wana baki na fete. Bango nyonso bakei fete. Batikika koko na bango ya santa koko presa lembi koko afanya ndako na ba 0h 1h auto ko la mwa makelele koko ba loko ape pongi zaite na fana na titi ya mwasi bamili baye bali ba buka pon ba mwisi ko buka porte ba ba to ka sima fenêtre to buka ba buki na sima fenêtre ba koti na kada ndako batali bato bazate ba mwili ba biloko atala na kiti bamwa koko moko avandi babi masa yoko zawa te kaka to mwa koko moko atawana bayega bakote sika koko wana zaki balongo le soutien basimika babela batumba kena ba Yakoba yaya basimika mabela pa mati ko bakei dala âge yo sansi en tout cas ça tire insulté en tout cas elongwa ça va pas sur de mona en tout cas yaya Yakoba yaya omondo omo boa boa misu na se mabodi te la wi kamwe sa maki muyibe ko kanini na mtoto koko koko osani ayo kwataka lunga te lwa koko Yakoba jime en tout cas ça jime en tout cas c'est lui wapi pesa yemo yena ni tobeta jime en tout cas OK. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, avant de jouer, il fallait le témoignage. Nga témoignage dans les alliés. Quand on a bimaki, na kutane na artiste belé au bayambaki nga. Mais tant que komaki na mama Shako, abana ko considérer nga mingi koleka. esalaki moma moko boye na voyageaki ntango na ye nakutana na bacriminel babotola nga passeport na nga na biloko nyonso na mbongo na ale nango lobi nango ekomi toyoki ke bazopesa biloko mpo na fete nakei bapesa nga balobi nga nkombo na nga eza te mpo nakeno nasala procédure ya kokotisa mikanda mpo na babanda opesa nga mpe biloko bon na mitungisa mingi mpo na ndako bafeti bana balia te vraimen eza mpasi mais na ngonga wana na baluki misi na nsima namoni mama Shako aye na motuka abandi ozwa biloko oh chéri yo oza awa antuka kota ya motuka tokei na ndako tokei na ndako tokomi na ndako biloko nyonso bapesa ye mama Shako akabolaki aho na katikati vraiment esalaki nga mpasi ntango nakomi na ndako nayebisi mpe bana na nga na mwasi nzambe azwa lokumu mpe mama Shako nde moto akutanisaka ngai na papa na biso autaki kokufa oyo Joski kaka na mokolo wana apesaka nga biloko nde akutanisaka nga na papa Joski son âme repose en paix mais malgré ti ayaki mpe kokufa vraiment nazalaka na eloko moko na motema mpo na ye place akei
soki ezake molimo na biso efandaka esika malamu nzambe abomba molimo wana vraiment etiki yango eloko na motema. Ok, merci Tokei Jimmy, Tokei. En tout cas, nazoyoka booloba te. Bapapa na bamama banani bakonda bapapa na bamama banani bakonda papa na bamama banani bayeminen papa antu Baptiste ata baza kokufa misala na bango ezotikala antuka ezalaka malamu ntango artiste azali na bomoi abenefisie makambo na ye soki lelo akufi tokomi na histoire aboye antuka bafami bakolela bana bakolela baleki bakolela yango musela ndeko na biso lifuta lango tokozwa wapi tokende totuna tosala en tout cas, et moi c'est quand il balasika olingi ko sambela te, babokilo baseme ko lingi ko kabate, lelo tangu basweli yombando koti na chambre, enkolo Yesu yaka, aroyote, banana banana yo. En tout cas, moi c'est mon loup balokola bébé, nye. Moswahili lokola bebe nye Bongo mutetela lokola bebe nye Bandundu bakongo lokola bebe nye Kasi oya mungala lokole bende ngong Ya mungala lokole bende ngong Bao mema poto awangana Bao pesa mbongo awangana Ata bao pesa mbongo awangana Ata bao soma mutuka awangana Ata bao soma lopango awangana Ata bao sala nyoso awangana Siko yoka nenga to repond Papa ekoki na ino te Chila na ino Horeki singongao Bakisa motuya Merci Merci babeta nini Bon, balobi identité Antu quoi Eba wuta ki bamboka Bayeki chasa makolo Bateki biteka Bapupola ki bafufu Baniki basangu Basali ki boy Eba ya Bayaka Bayeli kola mintuka Bamemeri biso kwanga Bayeko teka bantafu Batekeri biso mbasu Ebako Bakongo Bayeki na mintuka Bayeko teka mimbongo Bakoma bakomersa Bayeko koma bakomissioner Bayeko teka bakisi Bateki mimbongo Bamatisi bayoso Bamatisi bapondu Bamatisi mafuta Batetela Bayeki na bagojo Bayeko tonda Kinshasa Bayeko teka mimbongo Bafongoli babutike Bakomi na badepo Batongi bimeuble Batelema na balikompo na batala fwase muzuri Baswahili Bafrode babato Bayeli kola barado Bayeko tonda Kinshasa Bamataki na Ibora Babandaki na Maluku Bakomi na Kinkole Bayeko
yaka na eloko batoni na rai bamo bamango baye kotonda na kini bateki bitekateka babati na tembe batondisi wenzalufu kitase komi mulunge baboti na tembe baluba mobali oyo olala na ndenge na yo ngata na panda na ndenge na nga poto swana te mobali oyo panda na ndenge na yo ngata na panda na ndenge na nga poto swana te. Excuse. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Edissus. Bonsoir. Nakena bonsoir. Bonsoir. Poto Sugisa bonsoir. Yasuka bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Edissus. Bonsoir. 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 Nasukisi bonsoir. Merci Louis Adi Mukolo oyo tuza kukanisa mama Shako oyo avuti kutika biso ça fait 2 ans. Merci na ba comédien nyonso. Merci na ba organisateur Maman Nikleti Lelo, modérateur, ainsi de suite. Ngai naza na lisolo kubeta te po makambo iza kuleka na mboka iza kusala nga pasi. Mais naza kuluba likambo oyo ikomi kubetisa biso ba papa mituna ba mama likambo ba kidnappé. Moi j'étais kidnappé semaine passée. Nengi buza kumona ngawa bare izate. Naza kutambula lokola mutu mais je suis squelette. Yaya, ngana sambilaka na église ya biso boyebi ndengi pasteur de la foi azalaki na campagne. Isenga kisikoyo yambosha la campagne, il faut batinda ngai. Ngana azalaka diacre na église ya pasteur de la foi. Commission na ngai azalaka nini? Soki balleluya esidi ngao tunakenda kuzwango na maluku. Yaya, alléluia oyo esengaki pasteur de la foi azongisa apesaka na Codef na campagne à cause de la foi esila. Alubi papa yokene kuzwa ba alléluia kuna tutikali kaka na bameni pamba. Na matina transport nzoka sans oublier que kechi baza kupekisa kumata. Ngana matina kechi mwiki zalaki bien parfumé. Tuza kukendi tuleki shoti muto. Tumati vivi tukiti tujui lambre tulande aéroport résultat langa ngape na résultat l'aéroport na yuka chauffeur ayibisi mutu bazalaki na ye Patrick jui langa pistolet galabi hey lelo liwana nge sali nini hemonani tuza kukendi nga muteme bandi tu na lubi nzambi sala nga ma pouvoir liswa Kongo na zalaka na problème mutu te ndengi na kotaki ndengi na kubimira l'équipe tukenditer jaune chauffeur a sengri susu Patrick pesanga pistolet ngala libya nzambi yonduzo akabumo ya mutu nzambi soki bakuboma ngai kutinda nga na place ya mabete longolanga na lilita changa na enfer po mulimo na ngai pema na kimia toujours kende tulekiter jaune moi mukepo tulanda bibwa chauffeur asengi susu Patrick juilanga mbeli ngana lebi mbeli oyo isika bakuzwango bapanza bazwa barene na bani kusambila nzambi na kata pisi na bandi intercession nzambi soki bakupanza ngari bomo nzambi salilanga dengu salilaka kimbangu rei limwa ilongwa reye koma elongwa reye koma rayon na mundela nguye mokwa tuna vraiment ça c'est quelle sorte de genre de monsieur. Il n'a pas de rien, ça c'est rayon. Tu kai tu poussani moi liboso, tangu tu komi, chauffeur nzoka yoga kinenza la sengi Patrick pesanga mbeli pesanga pistolet. Tangu ba pesi mbeli ba pesi pa pistolet, apanje atie manteka liena kumisi nzambe nzambe kumba mana yo. Nzoka zalaki na ngolo kama bete maboko pona binu moko. Alors lukula bisu nyonso pe tuzaliawa. En tout cas, j'ai prouvé, na sengi ngana kutika bino na kukendi. Pona j'ai prouvé, lengi na yawa na ye makambu na makashi.
pona j'ai prouvé funa zonga mbangu et puis tu na vandi wana ba komilinga message na téléphone que papa ma pouvoir zonga mbangu awa to j'ai prouvé mwana suka wutu olianga fufu fona zonga mbangu na yeba die budi alikolo to oyase lelu bana lamba ka kuish jura pondwa pamba mwana liaka fufu tendenga lieleru na kene kuyeba aliengu ya kalite nini wana yangwana pona kusukisa. Merci Naba Président Nyos. Voilà, très chers abonnés de Yabiso Podcast. De comme précisément on a Soukaya édition Abishia Mokolelo. Les alais qui vont surnommer Tokanisa et Longo Maman Chako. Oyatika Kibiso déjà. Je crois que vous qui le lingue artiste comédien. Babeti le soleil Maman Chako. Babeti Bola Mounaye. Batalisi, le lingue Maman Chako pour vivre, voir même la famille artistique naïe, depuis la famille biologique naïe ainsi que na journaliste Nyonso. Alors sur ces enseigne la bande de Nyonso, to continuer comme ça la bola moi. Voilà pour la teka ndenge na lobaki édition abonné nulle part ailleurs kaka na Yabiso Podcast. Ce qui édition le CP Sakibino to bosana te ko liker to bosana te ko aimer surtout ko partager édition le pour que bande ko nyonso pe bazali baku o bisono to kutenda ngo ya to kanisa Maman Chako et le ngona bango. Alors j'en profite directement de saluer ba boss nanga mibale boss Yannick Malundama écoute linga benge boss tea kaka papa Yannick Malundama ainsi que mon boss Ronnie Malundama autrement appelé Boss Live, to linga trop ko benga kaye Boss Live parce que yende azali papa. Alors sur ces la PC Bambote une équipe technique na mabino nyonso boleke belé en général la PC bino so Bambote. Alors to kutani bongo édition oyo et kolanda portez-vous bien. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyonso po mosika to utine